Ote na batali pe bala nyonso ya mokili mobimba. Ezali ya bino ndeko Kambulu. Na ye kopesa eyano na ngai par rapport à motuna oyo ya mbuta munende atuni biso. Motuna nezaki ke moto moyindo azali nani? Kobengama africain eza kombo ya lokumu. Voilà, mituna na ye ezalaki wana ngana otokoma nazokata makayabu na ngai nazokata makayabu awa ndenge ezalaka na okata makayabu na ngai na kochana mai na nga makayabu mingi. Voilà ce qu'on a moni pe ezaka malamu na répondre ka vite fait neka poto tambola ka makambo ebele mboko etambola kaka vitesse corre oyo bangole balobaka. Avana koma kuna ya mbuta munende tomoni Fati Beton alati sandali na ye eboti makelele ba sandali tono benga na epoque wana obe balakisaki nga ko benga yango kendal leso peza ki na momo pena yango te esengala ko benga babio tono benga kendal na epoque wana. Fati Beton abeti yango eboti ba problème bu na sima mikolo tomoni pe Poutine papa mapasa plus 10 abeti yango na émission ya Mikenema na fauteuil jaune alobeli yango eboti susu makelele biso pe ba oyo ndeko na bino Kambulu na bolingo nazalaka nango ya journaliste Fabrice Munyanya na sombelaki yango. Alors na sombaki yango ba un mois passé et sali ke l'air nga nazolinga na memela wana na okende Afrique na Angola ye azoya na Paris. Alors moi pas kozango ezalaki lisusu te ka problème yango Fati Beton betaki c'est le oso aleki na ngo lobeli yango ebuti matata alobi ke so okena maison otanga komo te pona publicité so bolani mission bomona atanga kombo ya maison oyo okeno lukela eloko oyo abiso ko luki yango pesi komo wana lobika keno na loka sandali ya Fati Beton bakotekela yo boro tano binga kendal so pesa ka vrai kombo ya ngwana. Merci. Nazo ya no la motuna na ngai ya mbuta munende. Bon voyage à moi-même. À Tinarabata. On ne sait jamais dans la vie, hein. On ne sait jamais. À Tinarabata. Bomoni vidéo ya journaliste Fabrice R9 lera bimaki na mboka ya Angola koyana ye Paris. Sikoyo bokomona bokolanda ndenge bokolanda pe ndenge auta kokoma na mboka ya Paris pazozo malili ya Mikili International R9. Départ. Ouais. Ça peut se monter, vraiment. De retour pour c'est quoi Dijon. Dijon, voilà. Ouais. Il est en train de faire son retour à Dijon. Voilà. Donc là on a passé toute la nuit en plein Champs-Élysées. Si, à Paris. Et là il est en train de faire son retour quoi. Vraiment. En tout cas cher ami, sois le bienvenu sur Paris. Merci. Donc Paris t'a bien accueilli. Voilà. Alors, là c'est ton retour quoi. Voilà. Allez les gars, on est ensemble. Merci beaucoup. Ciao. Vraiment, un petit boulot. Hein. Oh, moule à ma glace. Même ça. Ouais, moule à ma glace. T'as un homme qui l'a changé. Qui l'a changé là, ça dit. Ouais, c'est la toute première fois. Moule à ma glace. T'as ma neuf. Autant moi. Autant nettoyer. Au poteau. Malili. Malili. Nanyazonga. Au poteau. Moni ndenge Fabrice autaki Angola. Fabrice kokoma na Angola akomi na Mikili yo wana Fabrice Fabro les journalistes. Merci mutuna ezalaki yambuta munende ke moyindo azali nani, moto moyindo azali nani, kobenga ma africain eza kombo ya lokumu tote.
Na lombango ngai na recherche mon côté lokola ba papa Carlos Matu vient na ngai ningi basalaka ba sœur adoratrice ningi basalaka ba sœur Love ba sœur Arlette ba sœur Isabelle ba mfumu tsako nga lelo pena nazwi ta ya ko sala recherche wana te mais mutuna ngona moni ke na kopesa ngo réponse par rapport ya compréhension na ngai oeza réflexion mututu azana espace na ya ko réfléchir par rapport ya moto moyindo azali nani moto moyindo azali ka pe moto moyindo azaka ka moto ndenge moto nyonso nzamba asala wakela tozaka ka bato moto moyindo aza moto voilà kobengama africain eza komba lokumu te lokumu te pona ngai na komona ngote lokumu te pona na botama déjà africain naza déjà africain comme nazomona espace oloba te eza na komba lokumu te pona ngai voilà eza normal na bengama africain pona le batonga maele bakataki mokili yango bapesi continent na biso Afrique wane bengami Europe wane bengami Asie wane bengami soko nini biso to bengami ba africain non sala boni naza na esengo te obe mawate obe koboya obe kolinga mais naza déjà africain voilà comme réponse na ngai na mbuta mundende ezali ke kobengama africain pa na ngai eza ezolobela ngai nazomona te soko eza ya lokumu te voilà wana réflexion na ngai ya pe na kosenga suna sepela na mama Love susu alobaki mama ya malamu o ezali pona libanga ya moto nyonso o achaka biso maboko na réflexion otuni mutuna na yo yeba pe koyanola pe yango soko yebi te wana eza autre chose mais soko yebi obioza na idée ya mutuna ya réponse ya mutuna na yo pourquoi pas pesa biso yango e kosala biso malampe na encourager na batrukola bafumo tsako ba papa le prince bambuta munende bandeko nyonso tozalaka na réflexion tozala na esprit ya koyeba ko répondre na bamituna ndenge ezalaka kaka epesa courage moninga tuni bino boyanoli lelo po kotuna baminga pe bayanoli awa na réflexion eza na mutuna moko te ya bête eza na mutuna moko te eza mutuna ya pete te soko eza ya pete yanola biso yango soko yebi uyanoli biso par rapport ya réflexion na yo et kosala biso kitoko makasi voilà ya mwana ngai ya bino ndeko Kambulu na yokope merci wana tokutani mbala sima yes I'm coming voilà boyoki wana merci wana tokutani mbala sima esala bino kitoko toyeba koyanola mituna ngana continue kotamaka yabo voilà